Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mbote mingi na bino bonso babozuli bakuya kolanda sango ba Kristu omokolo mwa lelo tika ete kolo na biso apambola bino kasi yeba ete ndeko longola loboko na litama tika kolila kwamba te Yesu Kristu azali na bomoi mpe aboyaka te bayebanso batielaka ye elike ya bolandi malamu ya basango ba Kristu omokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino. Bandeko elisanga na nkolo Maison de Brebis na bokambami ya moto na Nzambe Roger Botomba basanganaki lokola lomingo nyonso mpona kopambola nkolo Nzambe na bomoi oyo abatelaka biso oyo atako mikakatano mpe pasi atikaka biso te bayaki meke na ntina na koyoka iloba na Nzambe tolanda boni weni moto na Nzambe Roger Botomba alimboleli biso. Shalom bana Nzambe. Naika ko pesa bino nouvelle moko ya makasi na memeli bino na tongwa lelo. Ozaki lié na message lelo. Au thème nango ezali kaka pourquoi faut-il craindre Dieu? C'est une question et ils ont mérité réponse au monde Nzambe nyonso to mokeli ekela nyonso Nzambe apesela yango. Pourquoi faut-il craindre Dieu? Pourquoi nous devons craindre le Seigneur? Ibongi to banga Nzambe parce que Nzambe aza mokeli na biso. Nzambe ndaza mettre à temps et à circonstance. Nzambe na biso yenda lobi sans y to sala le côté. Nzambe na biso nda vera likola va vie na biso do yende sécurité na biso. Nzambe na biso nde le juste juge wa ko juger biso un jour. Nzambe na biso ndaza le fait dévorant o etumbaka nyonso. Raison par laquelle ebongi biso nyonso to banga Nzambe. Parce que to bo banga Nzambe lelo. Lobe ezala biso trop tard. To bo sanate que après vioyo vie monsieur zozela biso après liwa soit na lifelo soit na paradis. Oyo kende paradis eza mutazo banga Nzambe. Oyo ke lifelo eza muta banga Nzambe te. Donc message à lelo yangwana. Pourquoi faut-il craindre Dieu? On a gagné sabat on a tonga lelo. Message qui a été inspiré par le Seigneur. Nzamba pambola bin. Lisanga na nkolo la joie de l'Éternel na bokambami ya moyembi na nkolo pe Mosena Nzambe Micheline Chabani bazali kolengele milelo minene na ntina na kopambola Nzambe pona mibu libwa ya lisanga lia bango la joie de l'Éternel tolanda boni moto na Nzambe Micheline Chabani alimbolele biso. Événement na biso ezali 9e anniversaire ya église la joie de l'Éternel na milieu otobongisaka sauver pour sauver otoloba 9e édition. Alors 9e édition est spéciale pour Ebongisamina première conférence internationale de femmes servantes. Donc femmes servantes basio basé la Nzambe basio 5 ministères, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, basi wana nyon surtout les prophètes et bangonyo surtout ba bengami et na katkati ya milulu wana parce que toli total ça peut mokili et l'importance ou l'impact du ministère de la femme dans les sacerdoces. Pour ming on dirait mokili na ba mayele na ngomba linga kolongola mingi pe mango mebele ba longola bas na kata sacerdoce que moi ça cause à motéité, moi ça cause à pasteur, moi ça cause comme évêque, moi ça cause comme athée, mais tu ko lakisake Yesu Masi a pesa biso mandat. Si avec Kobi ce qui a sauvé, il nous a sauvés nous tous. Ce qui a pardonné, il a pardonné tous, tout le monde. Alors l'impact du ministère de la femme dans les sacerdoces. Et en plus, Tolingi, moi ça y est ma valeur naie, importance dans la société. Moi c'est mon sein dans Zambé. Aya ko découvrir parce que mon sein dans Zambé ce qui a bali, moi c'est na comprendre sans s'appelle na été ministère en effandaté. Moi si personne a ministère, il faut que valeur à ministère n'est pas ni la considération na valeur à pesa mobile nae. Et basi o basa ka peme na bat na Zambé attitude ni to récompense ni bazana yango. Et parce qu'aujourd'hui, tous les hommes dans ce qui église et bundi ça, mais c'est parce que basi basa mal enseigné et moi ça a instrument moi sur a termi ma bé à ko panza à ko détruire même lingoma mné na ta moto na Nzambe mné. Voilà yango to ça la conférence na biso de toba na milieu le 18 et kozala awa na matonga na église la joie de l'Éternel on les ali quitte d'ouverture et kozala à le 18 toba na on a 9h et le 19
le 20, le 21, conférence de 8h30 à 12h30 na hôtel du fleuve. Na hôtel du fleuve pour nande sika oto kende ko lobela ko mais makambo basi ba koleka ndenge na ndenge nazanga mote nazana pasteur pasteur Claudia oyo abali révérend Wilfried Ngoso ye akozana biselongo tozana pasteur Sephora ya Belgique homme sous sa Congo Brazzaville et précisément l'église na bango na Pointe-Noire et tozana pasteur Aimé baron surtout baza basi eza basi ba simbi église basi ba bandi ba ministère mais ba bâtir un peu le ba fandi yo moko yebi il y a cela aujourd'hui never la joie de l'Éternel fanana ko ko pesa biso chance et d'un côté ba ko ko loba non non aza moyembi fatika ka ko yembaka na lobaka ke moyemba ko comme pasteur de nous voulons démontrer ndenge ni nzambe akoki kozwa mpe soda moyembi mpe akomisi mote mpo bakoki kozwa bakoki kozwa likili te batia général il faut ka moto aleki na baétape mpe akoma mpe amata et je pense que c'est normal voilà nde tozwa kobenga bamama basali na nzambe bacouple mpo tozotanga badivorce ebele mpo basi bacomprendre bavision te ya mibali na bango mama pasteur papa akotomboka po pasteur aosolisa ba mama aozana nous voulons traiter ce genre de choses et biso moko ba mama et to ko traiter ngo po église et femme et puis chaque fois mboke banoza ba difficulté na ba problème nzamba leka na sacerdoce abasi pour na ko restaurer pour na bongisa mboka voilà du 18 au 25 donc le 22 le 23 le 25 tozala na kati ya église la joie de l'Éternel na o etali kimia mingi penza ya est ya ekolo na biso moyembi na nkolo pe mosene na nzambe Micheline Chabani alobi boye moto na moto place ozali zala l'amour à patrie l'amour de la nation et l'amour supporte tout l'amour croit tout l'amour esquisse tout ce qui bolingeza te tosala le côté en tout cas bakanyo surtout to koka kozana bolingo nation oyo pamba te yango nde totikela bana na biso lobi yango nde héritage oyo tozana yango bien aimé okoki kokenda mboka mosusu tobimaka tovoyageaka mais soki omonika aéroport andile ata ndenge eza wana nde okoki kaka lokola motema bapesi ma ya pio mpo eza nde balobaka na lopeto mpo to on est bien que chez soi donc bapolitique bolinga mboka na bino et ceux qui bossent dans bolingo battent la Congo autant l'intérêt personnel mais autant l'intérêt de la nation na mon arabe américain aussi ma drapeau na bangote ceux qui bakose na bango mais ceux qui comme pour na cause mboka bakoma mutumoko faut to comme mutumoko pour tout monde pour na est ko bobana batirement et si là les zabona so que ne est na que goma équipe dans est comme na goma et ngana so que to ça la prière le 30 juin na est na que c'est la prière ko bonde la pona est donc biso no église armée na biso ndenge ke iboy biso il faut to bonde la nzambe pona yango to soutenir yango trop c'est trop to boy makila ba innocent tangaka on doit avoir cet amour là et puis message nangé ça pona ba étranger ba na mboka na biso mboko eko pambola sali obolam et c'est nous allons pamboli pona yango na mona la Bible mutu moko yeso obi ki sai ka pour porter témoignage balobi aza mopaya c'est un étranger mais c'est lui qui a construit les synagogues tika pona yo pe kongo tongama hein pona yo ba esclave ba kanga en Afrique ba tonga ba Amérique bakena ba misala ba esclave wana basala et tika le tu mukolo moko pe Amérique pe pesa ba koma pe ba américain nous devons tout changer mentalité na biso renouvellement de l'intelligence to côté ça penza nouvelle citoyenneté na 4 na biso to tika komona makamna lolenga kala anemo to linga mboko yango des trésors na biso so derrière FARDC biso nyonso derrière esika mta sala malamu sala mabe to lobi ke saltika mabe sala malamu ekoza malamu to benga mabe malamu te mabe za mabe et to bimisa mabe nde lobi to ko sala to ko récupérer valeur au Congolais à perdant pe
pour te récupérer il faut effort. Une main d'association, il y a bisonyos. Moto na Nzambe Micheline Chabani ayebi lisusu ko beta sete na o etali bana baye bako telemaka na balabala lobeli mingi opération zéro mwana na balabala likanisi to emoniseli Nzamba pese mosali na ye ndeko Max Mbenga Lufasa ya orphelinat to pe cité d'hébergement. Partage ton pain avec celui qui a faim Tolanda. Ayebi tant biso do balai kokola papa Max na Kinshasa 18h so ba moni ezali na camion moko. Et bandai koleka bandai kolokota ba mineur. Ce ba kutio na balabala. Je crois que l'état na biso il faut échanger ministère affaires sociales et ministère ya genre et famille. Ce sont biloko esengeli ba koka ko penser nango zéro na balabala. Aussi longtemps pauvreté zo bonisa biso, mais il y a des stratégies que otokoyo kotia pona ko combattre pauvreté wana. Tokoyo ko sala ba cantine, ba maison de cantine. Ba maison o ezalaka bana onyo sa ba fazer na victoire so ba ina likolo ka ya ndako nanga ya mika o esike église ezala mais ambeta ba fazer mbeta ba fazer okuta bango nso toi ba bangi na maboko ba nini non pourquoi parce que biso mo to bi ko so bango en charge. Moi je pense que normalement to kenana ba poto to mona ba homeless bato nyonso baza sans abri mais batela ka bango sika ba olamba biloko aye po so congolais zaka likambo alia so kalie opesi mo musala makamso osalate makamso osate yango na kumisa Nzambe pe na libonde na ngezali ke même ko na Nzambe ya mboka Nzamba sunga po na makambo social makambo ya économie de to mona makambo ba bia ba vieux il faut ekita makambo ba karta ba mpio dio ba tozo mona mpio de komi tanto ba biso uti mboka mpio di mais bobo yango boko liate mais soso boto ba no soma moins de $1 soso moko. Maintenant, comment richesse, c'est comment ce qui n'a évité. Je pense que opération zéro mois dans la balabala, bah ONG de Sikesengeli Batiamayele. Et puis l'État na biso et kanisa est armé et puis ça va ONG moyen. Ba église biso aussi tous en moyen de tous en poto oye palanga o komona bano bazali bandumba awa o no benga bango ba o amiki abasi na boba ojana ba fioti lelo tande na tokoti bango ba classe ba nomi bango ozoki au moment mona zongi mutu mais tout ça na bango na ba moyen personnel pe ba futisa biso taxe de l'église taxe de ceci OK na base mususu ba pesa rendre l'église ba moyen pour que ba ko sala musala wana. Je crois que opération wana nanga na yo na biso ba boti na ba veni na biso to sala opération zéro mois na balabala. Tout le monde mwana te aote kamai mwana osenga mama lipa mama pesanga lipa mama esanga na zanzala ça fait mal zéro mois na balabala. Koseka ngai te oyebi lobi na ngai te nde mamane likambo oyo kolobama na milulu minene eye moyembi na nkolo pe mosai na Nzambe retindi na yamboka France azali kolengele o mokolo ya poso eye na etonga na Nzambe la joie de l'Éternel antina na ayebaki o mokolo mwa lelo kosangisa bapalangisi sangwa bipai na ntina na kotalisa bango emoniseli nkolo apesi toyoka ye bisabatu ba retenir toye ko célébrer Nzambe elongo na bano babengaka les enfants dits de la rue les enfants dits sorciers. Donc totiki mikili ya poto ya ko célébrer Nzambe elongo na bano yo babengaka babwaka bango biso Nzambe apesi biso mission wana toya to sepelisa bango to kotisa bango na liziba afin que babima encore restaurer. Oui, ekozala mokolo ya samedi 3 juillet à 13h à l'église de Maman Micheline Chabani. Yango nazo profiter ko yebisa bandeko ete to ya vraiment avant. Pour ceux qui ba ya avant te ba ozanga place. Pour na ba geste barrière maramnion sonio surtout déjà te mettre tout en place ba ya avant pour na soka ya avant te abeta liba côté. Donc c'est samedi 3 juillet à 13h. Parce que jour on est journée à prière. Ata muto zaki na mawa yaka na titi de sengo. Et puis kobo sanate papa John. Muto yata na $1 na ye, $2 na ye, na bilamba ya bien pour jour en toko pambola bana.
tokopambola bana wana soko lobaka wana zwaka temps ya kokende kotika biloko na orphelinat te topesi occasion après avoir basala nzambe kobondela biso tokotia mwa quelque chose mpona bana wana et puis tokocélébrer nzambe longo na mama Micheline Chabani, papa Matou Samuel, frère Nelson Kikiem, sœur Clarisse Kangu, Bikoro Single nga moko na kozala na orchestre partage ton père avec celui qui a faim. Ntoma na nzambe colonel docteur Martin Mizana yepe abakisi maluba. Eloko liboso eza d'abord kopesa invitation na bana nzambe nyonso ya ville à Kinshasa pour la journée à samedi le 3. Tout le monde a 13h na église La Joie de l'Éternel et pas Maman Chabani. Bisika nini oyo toko zala biso nyonso pona ko célébrer ko kumisa nzambe ko sambela pe pona bana na biso ba oyo bazali ba orphelins ba oyo bazali les enfants dits de la rue rejetés abandonnés na ba famille et ba komina ba balabala bazana ba soutien te tokokuta na bisika wana ya église La Joie de l'Éternel pona ko sambela pona bango pe ko kabola lipa na bango ensemble na orphelinat partage ton pain tozala biso nyonso elongo na bana nzambe nyonso bayembi nyonso ya ville ya Kinshasa pe bazala na kati wana yango tosengi na bandeko nyonso toya tosambela mpona bana na biso tosambela mpona mboka na biso e nzambe akopambola biso. Ezali pasi ezali mawa komona ete bassin na nzambe mosusu ya Kinshasa bakoma kosenga mingi bandeko ya poto mbongo pona kobondela pona bango. Moto na nzambe Roger Botomba atelemeli ezaleli ena. Non, ngai donc ekokamisa nango ngate. Bible est claire na makamyo zebi le lobby. Dans les derniers jours, beaucoup viendront sous mon nom. Nzambe mo lobby na mikaso ke bele ba na sima kombo na ye. Yangana lelo yana ngoli kamba okamwate. So moni pasteur azo senga mbongo liboso asambela pona mutu. Tchaye parmi bato yo sobaki ils viendront sous mon nom. Do ba serviteur à libumu. Bango bayaka ko servir nzambe te. Bakande ko luka mbongo na musala nzambe. Bana vision moko te na mama nzambe mais bana na ba viser pona biloka mukili. Un pasteur ne peut pas demander l'argent à quelqu'un pour s'embêter pour naïe. Toi, au samedi non pour na mutu taper son bon. Mutangona na molo bon taper son bon. Ça c'est quoi? Ça c'est le commerce. Donc ouais que to comme na pasteur commerçant na makamana nzambe. So moi pasteur abane mama mbongo avant que au mona na loboko na nzambe. To attention au loboko na nzambe bandika mbongo tika pasteur pasteur na venturier. C'était un volet serviteur du ventre. Aza mose na nzambe te. Même ceux qui nzamba pambolo na sima mose na nzambe ana. Yo mokonde osala touché par le Saint-Esprit, au même acteur de grâce. Acteur de grâce pas obligé à mututé, mais ça vient de l'homme qui a vu la main de Dieu. Bobanga na binote to na tanga suka, beaucoup viendront. Bobanga pété parce qu'un jour, Yesu ça va on a tiré la ko binote. Nous sommes envahis par des faux, ya bomona ba tête na ba ventiroana. C'est la parole de Dieu Nzoko Kisama. Voilà ce que je vais dire dans ma kambozo le kalelo au milieu de bassin ensemble. Nani akokitana mokambi association des musiciens chrétiens du Congo AMCC na mokuse lokola bino banso boyebi ete manda ya Moussa Nzambe pe moyembi na nkolo Patrice Ngoyi Musoko ekomi bongo na suka na ntina ena bokutani monene esalemaki ya bayembi na nkolo nyonso ya AMCC na ntina na kosombi kinyamakanisi pona maponami oyo bazali bongo kolengele. Nani akokitana moyembi na nkolo Patrice Ngoyi Musoko na AMCC tolanda boni yemei alobi tondi nzambe mingi pona mokolo lelo parce que eza mokolo moko oyo na lukaki yango mingi mais tozwaki te occasion compte tenu ya pandémie oyo eleki na kati ya mboka ye ko perturber ba calendrier de travail ya bato ebele et nous aussi et tout chaque biso ezali mokolo mo monene lelo pona ko yebisa susu bana nzambe pour la troisième fois surtout na kati na plénière na biso que mandat na ngai ici esila ndenge esilaka na tour ya liboso ya mibale na postulé te mais comité pe assemblée ezongisi ngai kolandisama article oyo elobami na kati ya statut que soki candidat amonani te
le président en exercice a pu continuer mandat na ye. Alors deuxième mandat na nga tango isili ndeto ozela mutazo mona na te azomona na te ti na monde ndenge ezokende. Je crois après avoir koloba ouvertement na kati na ba plénière que mandat na nga c'est là ba candidat va déjà se présenter et commission électorale il faut ils a déjà installé. Merci. Alors lelo enfin nous avons regroupé ça nzela que le quoi ne sala manazane sengo pona mona toyeba su ko encourager moto nzamba kobimisa ya sikapo amemisa AMCC tina bisiko nzamba bomba pona yango po musala oyo koko beba te musala oyo eza musala oyo nzambe atomboli biso to bane na ki pasteur te kutu nazako boya ki pasteur ti aye ko obligé biso que non faut pe o banda kusangisa bana po te ya kapar ko te na balabala mais musala na biso ezaka koyemba iko beba te et lelo nzamba songi ke commission électorale salami bomoni yango pour ce ko ba banda musala na bango ndenge sengeli bien sûr na lisu na biso pe tozotala pona na posa na mona muto nzamba ko bimisa to encourager ye tozwa pe tango ya kotambwisa na ba province bisika onyoso AMCC ezui ampleur ezui misisa nango parce que oyebi AMCC nazwa ki yango kana niveau ya Kinshasa ba province bazaki concerné na AMCCT na tamboliti na ba province pour nous conscientiser ba bien aimé mes collègues chantent comme ça bon photos à la bon moko ti le londenge komi pe vote ya tour je crois mutunyo semaine ba province il faut participer na yango azala électeur pe ce qui est sili ko mema bango muto akotan akobima na mema ye na ba province nyonso pona ko talise officiellement et pas na bande nyonso ba ke bo komi na président ya sika eza Patrice Ngoyi Muso sosote muso sabimi pe biso to tikali kaka batu ya histoire tolanda pe boni bayimbi basusu bango pe lokola bapesi maluba. Nous faisons que respecter les textes. Donc une organisation sans but lucratif est réglementée par les textes. Ça veut dire que tozolanda makomi, tozolanda oyo tokoma oyo toyokana yango nde ezotambwisa biso. Tozolanda lokola président mandat esesilaki tokoki koséterniser te na glissement nde balobaka na bapoliticien na glissement même soki président alingi baterme politique te. C'est pour cela nous avons pris nos responsabilités et que lelo la machine est en marche, la commission est en place et mutu nyonso oyo azali na posa ya kokamba akoki koya ko se faire c'est cela qui tout le monde les connaît non et c'est cela qui dit c'était le Covid on aurait déjà organisé les élections depuis avant même depuis longtemps donc tous à devant cas force majeure c'est le Covid qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui comme le Covid est en train de partir et nous sommes rentrés dans la logique ya ko tosaba mibe konabiso ce qui a fait c'est que la commission électorale est là le champ est libre tout celui qui veut devenir président peut venir contacter la commission c'est tout ce que je peux dire. Si Papa Max ya liboso na pamboli nzambe oyo eloko moko te esalamaka sans que ye moko abongisa yango alors ezalaki na plan ya nzambe que lelo bisope maman Sarah bomona ye lelo na kati en tant que présidente ya commission électorale oyo batu nyonso babandaki kozela na AMCC na biso association de missions chrétiens et vraiment nazo promettre na bandeko que ba élection oyo toza ko organiser cette fois-ci parce que zalaki posa ya mutu nyonso il y a musiciens nyonso ke ba élection et salama nous tous nous savons que mandat ya président Patrice et si laki suite il y a ba corona ba makambe comme na biso na mboka on était un peu bloqué là
maintenant makambo nyonso ezozonga la normal yango wana bomoni tokomi na temps na biso oyo tobandaki kozela biso nyonso pour que ba élection ezala organisée. Ce que je vais dire seulement c'est faire appel à tout le monde. Je crois bandeko na biso bayembi nyonso bisika bozali nazo ko faire appel na bino boya bino nyonso ceux qui veulent aussi postuler na poste oyo ya président de la MCC na sali appel na bino venez nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs et servants de Dieu boya biso nyonso tokokana ko sala musala oyo et je promets à nos frères que les élections oyo toko organisées et kozala vraiment élection moko oyo ezali crédible oyo ezali transparente na mokili mobimba et puis nzambe oyo tozosala azomona biso. Je crois que toko kende en dehors ya nzambe te toza kaka parce que c'est l'œuvre de Dieu. Na ngambo ya bakeli mibeko eko na biso bo baete baota bongo kosilisa bokutani ya mbala tuku minei na libwa ya forum parlementaire ya SADC. Kelekaki boni nini balobelaki kuna tolanda. Honorable Président, chers collègues, honorables parlementaires, membres de la SADC, distingués invités. Suite aux présentations éclairantes des personnes ressources que nous avons invitées à nous équiper sur les thèmes pendant le symposium, nous avons décidé, entre autres, d'appeler le gouvernement de la SADC, en plus de la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, à domestiquer, à mettre en œuvre et à se conformer aux dispositions de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous implorons le gouvernement de la SADC de créer délibérément et collectivement un environnement paisible et sûr pour leurs citoyens et de devenir un phare de paix tout en favorisant un environnement propice au développement du commerce régional. Nous exhortons tous les parlements nationaux, en collaboration avec le secrétariat du Forum parlementaire de la SADC, à former les parlementaires sur leur mandat législatif et de contrôle afin d'assurer la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine et de construire une région de la SADC plus inclusive et équitable au-delà de la pandémie de Covid-19. Honorable Président, chers collègues, honorables parlementaires, distingués invités, nous encourageons en outre tous les parlementaires de la région de la SADC à profiter pleinement de la zone de libre-échange continentale pour développer des programmes visant à donner aux femmes le moyen de participer pleinement au commerce et à faire en sorte que le commerce améliore les opportunités pour tous. Nous appelons également à une collaboration étroite entre le Parlement de la SADC et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que d'autres parties prenantes, afin de s'associer aux femmes de la région de la SADC pour promouvoir des politiques commerciales favorables aux femmes et pour sensibiliser aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans la conduite du commerce,
en particulier à travers nos frontières. En ce qui concerne les postes frontaliers à guichet unique, nous demandons instamment au gouvernement de la SADC de faire preuve d'un leadership et d'un engagement fort dans le développement des infrastructures qui facilitent le commerce transfrontalier, comme les postes frontaliers à guichet unique et les routes, entre autres, afin d'améliorer la facilitation du commerce et de faire progresser l'intégration économique régionale. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.